Et voilà, suite et fin ya masolo na bisonde yangoyo. Voilà tolobi attaque ya mai. Omoni pasteur ndeza boye. Na continue sous kovanda na mona mwasi ote. Na ndim na antena kufa na likambo oyo ngana yebite. Te Serjoy tala yoko kufa te. Balinka ande bakotsa oko banga comme ça mission na bango ko kisama. Eza raison wana te ngasi na décision pasteur. Akovanda na ngali susu te. Serjoy kosanga boete pardon. Na bondelio pardon. Kosalanga boete. Sikoso bondela ngani. Olina kufa pona yo. Look. Tala. Don't cry. Tala kolelate You know what we shall do? Webini to sala Bon, yaka kovanda na ndako na ngai. No devil. Omoni Satan à mon côté. Akoki empêcher délivrance na yo. Pasteur merci. Kuna malamu pasteur. Let me tell you. Bon, ça va. Neb sebino mibale. Bomoni Happy with anyone. Baza ne sengote na moko na biso. Yanga na balingi batia séparation na ba relation oyo. Mais basi ba koyi baza na échec. Tobondela bandeko. In the name of Jesus. Voilà ndeko mwasi alobi bandoto komi ya kobanga. Voilà ndeko nanga soki kobange bandi oza ko benga nde échec. Mutalonga kate na motema ya kobanga. Tango babondeli. Oh mose na nzamba lobi na koboya te. Solution malamu yaka ata pa na ngai. Kino délivrance na yo ekozala total. Tolanda. Nani wana? Et pas y pasteur avandi azakanale ki na ya mobile James. Ah yaya. James, comment ça va? Malamu, naza malamu. Bienvenue. Kota Sergeant. Vanda nazala lez hein. Voilà résidence esika pasteur avandi. Ah oyebi, oui retard. Bon lelo zaki prière ba conseil na yambi ba tout bon comprendre hein? Alors, oh nzambe nangai. James. Oui yaya. On a présenté sœur Jane. Yende mutawafanda na biso na motango moke. Sois la bienvenue ma sœur. Merci mingi. Sœur Jane. Bon, osali malamu lokola okotanga l'écriture wana ona pesio. Dans cette prière il y a 7 jours na Jane wana to salango à partir à lobby. Oza prête hein? D'accord, ça c'est bien. Hein, tanga liloba na nzambe malamu ekopesa yo elonga. Merci. Ok, très bien James. Parce que okoki kolakisa ye esika akola la chambre wa visiteur. Sergeant. Bon, en tout cas zalana nukuna pona sikoyo hein. Ma likambo te pasteur naza reconnaissante. Nzamba ko pambola yo. Oh de rien, naza pasteur musa nanga yangwana. Ça va. Kende kuna bongama comme ça balakisa yo siko kolala. Tala vie ya mwana mwasi. Batonde bayo kelaka emawa po azosika kolala, azoloka kolia. Oh, c'est vrai. Nalobaki que le malheur atteint souvent les justes ndenge Bible zoloba. Mais c'est l'Éternel Dieu qui l'en délivre toujours. Ezalaka na moto moko azangaka te sika moto apasi azalaka. Ndenge nini biso nyonso tokanga maboko totelemi boye mpe tozotala moto na nzambe oyo soki nani azwa eloko eza ya biso te jamais azali ya ngai. Esengeli to permettre ye kutata mokie te abotola biso ye. Ye nde azali agent tokosalela pona ko mema milimo ebele na kati na royaume na biso pona reine ya Lucifer. Azali moko ya awa azali ya ngai. Bino bo permettre ye te azwa ye. La reine tinda ngai kuna, tinda ngai lisusu pembalo yo na ko mema ye awa. Tetika ngana kene na ngai mama. Ngai nde mama tinda ngai. Akozala boete ako résister ngate. Arrêtez. Tela makambo bazo préparer. Banguna balalite. Hélène. Oui maman. Esengelo zonga kuna. Ko permettre que tout moto yo a délivrer ye. P na lingi résultat mbala moko. Ba résultat. Et langai. Merci maman. Bango pe bazalaka molende boy. Ndeko nanga yo ndo lembaka. Olala ba ponge bele me bango te. Eloko wana baluki bazozwa ngote bakolala te. Nine ko salema bandeko toza na butu makasi. Esika mwana nzambe azokende na délivrance, esika wana pe baza ko empêcher misala ya nzambe. Bayaka na banzela mosusu te. Oyebi nzela ngo bandeko pete. Na nzela ya nzoto
mwana mwasi oyo aye na mbeto ya frère James bandeko le bandi ebanda na bilenge ndeti kaka na sia pongi poso kata te baye kwa mfute ndeko mobali voilà posa ya nzoto bandeko eleka kondima na yo te sinon Satan ndako kota akosala akoboma akodétruire. Et effectivement mission mwana mwasi oyo ayeli awa esika bazali mission ezande ba empêcher mosala ya Nzambe ke bandeko. La Bible dit revêtez-vous donc de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Toyebi Satan azana ba mayela kote la kapo akwesa kondima mwana Nzambe. Yango na nzoto na yo ezala eloko oyo okotelemela. Okomi pesa nzoto bobimbe pa na Nzambe. Oh, zokande esika bazali bilenge nzoto ebandi kokwesa kondima. Frère James alandeli elengiti na suka. Keba soki alongi oli kama mosusu kolanda. Bible zoloba, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ba esprit oyo utara mosika baza ba sirène ya monde ya mai. Voilà ba ye konfute ba ye kokotela ina molimo. Le grand problème na yo ndeko ezalaka nde molimo na yo. Soki balongi na molimo te na nzoto bakosala pe loko te. Tala ndenge bakotelaka. Mwasi kitoko akoya kaka na se apongi. Akoya na mbeto. Bilenge ya nzoto nde zela bazolekela. Oh, c'est vrai. Yango na zala ferme. Zala disposé na prière. Kondima na yo eko ya jamais. Et ake wapi? Dispari. Ake wapi? Azana kati. Eliko lobake molimo nde kambaka nzoto. Nzoto akolanda ndenge molimo esengi. C'est ça la réalité. Na tango wana nzoka pe Dieu nazaki na ekotanga Biblia. Azako se préparer na 7 jours ya jeûne et prière. Alandi nzela oyo lobiko ezali asali malamu. Nzoka nde na nzela ngo pe Satana alembi ete po aya kotante ye. Tomona nine kosalema. Na katikati ya butu yena liloba na ye. Azalaki kolala ye wana na canapé. Voilà combat spirituel. Oh ndeko nanga zala violent na molimo. Po oya koya lokola monguna koya malembe te. Azotambola ayebite eza molimo moko ezokamba ye. L'esprit du mal esala kaka ke moto atika Nzambe. Abandi ko menacer ye. Ngai te tika ngai te. Au nom de Jésus. Bango bazotala en direct. Batinda kinsoka nde agent na bango. Babandi ko seka. Bazotala ndenge bakolonga kuna na sena mabele. Bazotala bazoseka. Wana mwana nga penza oyo na ndimaka. Pesa nguya. Pe akoma yangai. Bazungu ya bapesi mwana mobali te. Bazosalela nzoto mwana mobali. Na nzela ya nzoto bakotisa nguya mosusu ya mabe. Bazotala banda kuna. Tika ngai. James. Onin, James. Ça c'est quoi ça? C'est la folie. Tala mosena nzamba kuti aya boye bapema se bandiko benda. Bapema. Qu'est-ce que c'est? Eh, azuli kwangola. Au nom de Jésus. Yete ndeko molimo. Nalobi yo Satana. Osene sikate kati na ndako oyo. Osene sikate na nzoto oyo. Na benganyo bima au nom de Jésus. Bima kene na bisika bikauka. Bima na siko na kombo na Yesu Masia. Bima sort. Osana nguyete liboso na Nzambe na bomoi. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Molimo na moto. Na belelio na tango oyo. Yo molimo mabe bima na sika oyo. Na kombo na Yesu Masia. Bima na sika oyo. Phénomène. Tela ndenge komi na poisa. Molimo moko bimi. Dispari. Nzoka nde milimo nde salaka. Bato nde bayebaka te. Molimo yango ekei. Frère na mabela ko imikali. Oh, Nzambe na ngoyo sa malamu.
délivrance emonani bandeko po moto na nguya azosala mosala na ye. Bandeko zaka ke bandeli nan tomoni te. Po na yebi ke Satan oyo soki nano akomi te akotika te. Nzoka nde balonga ye kala. Elonga na yo na kombo na Yesu Masiya uta ikulusu. Mama isunga isunga. Moto makasi moto naza kozika. Nzoto mobimba moto No. They must not win us. Bakoki kolonga biso te. Livia. Yo, Livia. Yes, queen. Oui, What mama. are you waiting for? Ozosela nini? Go. Kende kuna. Bakanti bakotindaka bango nyonso kasi bakolonga pete. Mosusu akei. Bango bayebi ke bazoluka eloko balonga. Na tango na nzoka nde Nzambe aza kosala kati na mosali na ye. Oh, merci. Eloko kitoko nde yango yo. Kombo na nguya, kombo na Yesu Masiya. Nzambe o atondi nguya. Tala ndenge aza kosala kati na bana na ye. Oh, Bible zoloba. Voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ndeko nanga soki ozalaka moto ba français milayi za mabete. Mais kondima na ondeza kosenga manesika oyo. Satana banga kate diplôme na oyo ya monene. Satana banga kate zoto na oyo ya mbinga. Satana banga kanano kondima oyo eza kati na yo. Yango nde kimisaka ye. Pasteur nazo banga makambango nanu na expérimentango te liboso. Jane kobanga te. Yo kobanga te. Oyo aza kati na biso. Aza monene koleka kati na bango. Oye posedaki ndeko nanga mobali awa. Elingaki salo mabeke. Nzamba kumisama. Eloko moko te koyela yo. Mais nazo Pasteur nazo mono zo senye. Naluka eloko na bamba yango. Hey! Kolona ngana komo Yesu Masiya. Ngai nde Livia na yende kozwa possession na ngai. Osele eloko awate. Yende azali mwana na Nzambe, aza possession na Nzambe ya yote. Tika akende. Tika yo Satana. Tika yakende. Na bengani na tango yo. Démon de l'enfer au nom de Jésus. Osene sikate awa na ndako yo, osene sikate na nzoto oyo na commandé na tango yo bima. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, le feu dévorant. Molimo na moto, zikisa misano sur Satana. Misano sur molili zika. Au nom de Jésus. O zika. Kende mosika. Sors. Bandeko moto ngo yango yo nde salaka. Soko yebaka te oyo bimisaka na monoko na yo yango nde kokisamaka. Na koma na Yesu Masiya. Stop. Bima na koma na Yesu Masiya. Na bengani okende siko mosika. Na poasa bimi dispari. Tala mosana Nzambe. Elonga na koma na Yesu Masiya. Mama azalaki na nguya moko très étrange. Nguya moko étrange. Nanu na mona te pasteur azala na banguya ndengwana oyo bozoloba. No. Sikoyo, non. Esengeli te to permettre ye azo eloko za ya biso. Esengeli to empêcher ye. Jamais. Tela na nguyo pesi ngai. Nazo kende kokwesa pasteur wana. Pe na ko posséder Jane az nazoye. Tinda ngai. Mama tinda ngai. Ye wana. Bazo kende mbangu Her mother had a covenant with me. Abosene ke mama na ye asalaki alliance na ngai. Pe lelo ye mwana aza ya ngai. Bakoki kobotola te eloko eza ya biso. Aza ya ngai. Toko empêcher ye. Tokanga ye nzela azwa ye te. Batindi mosusu. Pasteur, oza sio siko ça va? Kobonga na ye. Na lobi koza peme na ye te na sentir ke combat osilité. Oui. Mosusu ye wana. Atelemi nguya na kingo na kombo na Yesu Masiya na lobi na tango oyo kende mosika bima so bandeko bitumbezo ezakaka ndeko nanga kosaka na molimo te tala ndenge baza koya pona nini otiki mwana nanga oyo ayepai na ngai azali ya ngai pe siko na tango oyo moto akobotola te eloko eza ya ngai pe atika na sima okosi lokuta asa susu ya yote asombami na makila na Yesu Masiya pe na tango oyo maskila na Yesu Masiya ezobatela ye oyo aza ya Nzambe moto akozwa ye te mama na ye aza
na alliance na ngai okosi lisusu ozali koprofite na ignorance ya bato azali nde mwana Nzambe pe aza sele na molimo na Nzambe aza ya ngai nalobi na telemelo siko na kombo na Yesu Masiya na telemelo na makila na Yesu Masiya mama na ye esa sacrifiaki vi na ye mobimba aza ya ngai okosi lisusu aza nde ya Nzambe na bomoi azali ya yote oyo ya Nzambe akokosala ya yote aza ya ngai tala ndenge ezosuka moko akolonga po bitumba esengaka moko alonga bitumba molimo moko kaka kolonga mama ye moko alongwe na mokili ya mai aye farafara molimo na moto Saint-Esprit le fait dévorant Nzambe na boy kumisama Nzambe na bomoi Nzambe lelonga kumisama o kolo na ngai ozali oyo alongisaka biso kolo na ngai na beleli na tango oyo merci Nzambe matondo mingi mpona elonga na yo pe na beleli bomoi na yo Nzambe na kati na mosali na yo molimo na yo Nzambe ezongisa pema na kati na nzoto oyo na kombo na Yesu Masiya zonga na bomoi James zala délivré kangolama na tango oyo milimo nyonso ebima kati na yo retour à l'expéditeur molimo moko bandeko eyaki molimo mibale eyaki nyonso échec tala ndenge moto ezosikisa bango na ngambo na bango bato oyo bayebaki te Bible ezoloba ne touchez pas à mes oins Nzambe alobi ne touchez pas à mon oin et ne faites pas mal à mes prophètes. Naosali na mabele ndi naosala na mabele boy tala mutazogi na basansi otalite makila koloza malamu. Merci Seigneur Jésus-Christ. ezali Satan na mutaluka qui a frappé biso tala Nzambe ndenge abateli biso. La victoire est certaine na kombo na Yesu Masiya. Victoire ezala na moto oyo aza na motema ya peto. Satana azali na échec azala moto lokuta. Jane esengeli osala mosa mabondeli tala mambo esalemi esengeli okoba na mabondeli kokila bilei po ete Satana alonga yo te. Papa ozali malamu okoki jamais kotika biso koya. Merci Nzambe na kati ya bitumba oza kolongisa biso. Et voilà mosena Nzambe asali oyo esengelaki ndeko konegligaka te moto oyo ayaka na kombo na Yesu Masiya. Tika azwe esika po yende Nzambe akosalela tala ndenge kondima na mosena Nzambe ememi elonga. Bamisusu kote oyo bagomi koraisonner bagomi kotala le passé jamais na ko continuer ko vivre boy banda kaka na kata makambo na Jane banda kaka na bwakisa mwana mwasi oyo vina nga vraiment vina ngai ezosimba susu te akomo comprendre ko naza sune sengo te nga moko sengo ekei sikoyo makambo Nzambe esengeli na luka ye esengeli na luka Jane te nasambela kaka na akofita za envie tokutana ta quelque part naza na posa na ye tozala ensemble bato bazelaka baconséquence te ya bango botala boki lelobaka que ce sont les conséquences qui corrigent mieux que les conseils na boyaka yango mpo conséquence eyaka kaka trop tard moto sa perdre. Sikoyo tala otikali be yo moko yolela vi na nga soki nazangi ye eza na sens te. Vi na nga eza pamba soki nazangi mwana mwasi oyo eza mystère, totalement un mystère. Ba raison ekomi kotalisa ye a comprendre erreur na ye abanda wapi akobande sikande aboyaka Jane totala alandi abimi
atamboli ake wapi abandi koluka bandeko. Il y a un temps pour chaque chose ndeko na ngai. Okolela lelo okobanga te lobi okoseka. Oui nani wana? Mbote mama mbote. Limbisanga ozoluka nani yo? Nakosunga yo? Nazoluka moninga na ngai. Avandaka abande kofandao. I just found out she has moved. Naiki keba alongwe awa na bisika komite soko sunga ngai. Nazo adresse ne asika na lukaye. Oh. I don't know who you. Naibi nangate sika koma o. Ndengo moninga pe na kotika sika. Naibi nangate. Okay then. Ça va. Likambute. Natala soki na komo na baye. Aizali. Problem. Likambu nako yebisa ye. Tela pe ye wana zoya. Pembeni wana. Tata lopango azaki mosika te. Yes, I'm looking for. Nazoluka moninga nanga Jane. Jane. Oui. Non na mona ete isali tango molai. Na yebi pete sika zali. Oyebi te. Na yebi te. Papa, merci mingi. Oh. Akanisa ki ya seki akoseka libela. Nzoka yende moto akomi moto apasi, moto amawa. Akenda na ye mosika. Sœur Jane. Bon. Nalingi na sengo pardon na makambo esalemaki butu alobi. Butu wana. Nebite lo nezokinga. Pardon. Je suis désolé na mambesala maki. It's alright. Likambute, c'est rien. I'm not angry. Nazanga na kanda na ote. I know it was not. Na yebi ezalaki nango possession na milimo mabe moko boye. And you have to be very prayerful. Yonde sala nyoso bondelaka mingi. Soki ozaki penza na mabondeli mokolo wana, na Satan alinga akota te. You are right. Ozana raison mama. That night, butu wana na bande kota la television ti na bosani na lali na ngai. I made love in my dream. Pe na kati ndoto nanga na osangana na mwasi. I don't know what I was doing Pe again. ona bando sala na comprendre te. Thank God for Bon. brother. Na pesi merci na ndeko na onde. Sure if it was not. Posto ki azalaki wana te. Ndeto koma ki bisika mususu. Mais nyonso eza passé. Yes, Oui. he told me about it. Alobelinga ke Please, I'm sorry about that. abetelinga histoire na yo nyonso ayebisinga nyonso esalinga pasi. Ah, likambo te. I have a new family. Te siko naza na famille ya sika. You both are my Bino mibale, bokomi baya na ngai, bokomi famille. Okay. OK. Will you marry my Est-ce que okolinga yona ya bobalana? Kanga, koloba boyete. Ekoma bongo. Est-ce que ya lobia bobalanga? brothers, don't you know that? D'ailleurs, Brothers are- kinde kwango yango ekomi yana leki babala na sikoyo. So what would you Bon, I would like bon, nakusepela kolia, olingolia. Dambela kaka fufu. You eat just about Voilà. Kinde kwe botami bavandi ndako moko. Akomi lokola ndeko o esengeli ba vivre en famille. Nalobi na kei. Nalembi nanga eti wapi? Libalo ezati na te. Na osani na mobali oyo bo pikiliki bo bokundu banzoto ekufa. Oh, malembe te. Oh, lingi batu bayoka. Bayoka ngai, bayoka na bango. Siko ba nasani. I go through all this pain because of you. Siko na supporter makambo liko na yo. Na yebi pardon te ya malembe te. Ekosila nango. Tela to conclure makambo mbala moko boye te. Nalingi docteur asa nono oya yebe examen, tozu rapport et puis toluka solution. Docteur wana asa professionnel na domaine nango na yebi. Asa professionnel. Na yeba yeba ndaka la kasi tela kaka makambo ngo yaka bandeko. Mibali yango basili nguya. Basi bakomi kokima, mabale komi kokufa. Solution. Baye basalaka mabe na Jane. Bakosela ye makambo balukela ye pasi. Tala ndenge bango moko bakomi na ba conséquences. Oh, sama zoki mwasi. Na poasa bopikiliki nyonso esili. Mwasi alobi nasala koboni. Malamu nazala nanga libanda. Kena comme infidèle. Na trishaka. Mbano. Has left me alone. Ebega inyimaka mugasivya. Oh Lord, I need you right now. Nani azolela lelo bandeko tela masolo. You're the word who's been there for me. Inyimaka. Esika azalaki kosala.
toyebi mokolo babenganaka ye directeur na ye moko amonaka mwa bamystike mosala ekufa me tala ndenge ezosalama mokolo yango na biro bakonzi bazoleka mokolo yango bazoverifie badossier bazotala personnel bazotala banani oyo baza qualifié oyo ndeko na nga kolela na yo ndimaka ezalaka kaka mpo na mwa ntango ana na bible alelaka mabote ezangaka ye kasi mokolo azoka mwana bosana kaka alelaka nzambe aza na ntango oyo esengeli aya kopangwisa mai ya miso na elongi na yo pendant ce temps ndima zala na kondima esengo ezala kati na yo bazelaka miracle ya nzambe te na mawa na kolela loin de là wana elingi kolakisaki osala na kondima te mais oyo eza dossier kitoko mpenza na bato toza na bango awa mpe personnellement moto azomérite mosala azwa promotion ah mais patron aza susu kosala na biso awa te nini wana mpo na nini nalongolaki ye olongolaki ye me ndeni okolongola mwana mwasi oyo aza mayele na bakalite nga nayebi te patron ezalaki ntango okendaki voyage na yo na poto d'ailleurs eloko moko étrange esalami na kati ya mwana mwasi oyo aza ndoki ase koma sa kindoki yango moni yango ndenge nini bon olongola bakindoki yo moni olongoli mwasi oyo aza qualifié oyo akoki komema mpenza progrès na kati ya kompani asali mingi na kati ya kompani oyo sikoyo ozomona aza compétence koleka yo okomprendre nga te chef oyo namonaki awa yo ozalaki te ezalaki grave nayebisa yo nini yoka ngai esengeli oyeba dans 3 jours 3 jours ozongisa ye awa na mosala oyo mpe matisa ye position na pesi yo luka ye zongisa ye mpe matisa ye grade soki osali yango te yo moko mosala no ekufi mbano sambelaki moto mosusu kuna asakangi ete na mosala moko nzambe merci nzoka nde oh butu atelekaka molai suka nango ntongo etanaka nzoka nde désert ata kozalaka moi makasi suka nango ebale ezalaka bango nyonso bakomi koluka jene na kompani azalaki kosala moto ya kitoko oyo aza na bakalite oyo ayebi mosala bazoluka ye tala bisika kenda mokolo moko suspense Jane pardon yokanga nanu te John Jane pardon ndimelanga pardon limbisanga pardon na nyonso salami walingo loba nini eloko te eza kaka accident mais ozolela kasi nini lobela ngai qu'est-ce qu'il y a omoni bando kenda vi na ngeza pasi ekomi na pasi Jane pardon yo fo lobela ngai ça c'est un dérangement ozoyeba kenda za moto na nzambe eza Philippe azaki fiancé nanga oyo atikaki nga maso na betelaki ozalaki ye jeune homme yo telema yaka na ndako tosola likambo yango te aya na biso te paster te naboyi Jane non nga nazotala likambo oyo landa ngai bakutanaki mokolo moko na ndako ntango kimi ngai oboyi nga na ntango nayoki posa na yo ozoyoki ata susi te lelo zongeli ngai zongela mwasi na yo te pardon tala je suis désolé nayebi nanga te eloko nini eyelaki ngai pardon limbisa ngai ngai nalimbisa yo soki nakufaki deja to eloko mabe eyelaki ngai olinga osala nini nsima sikoyo olinga osala nini nsima soki nakufaki tala sœur Jane tala za na contrôle kitia motema bible elobi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu eza mpo na biti moko makambo esalama bongo likolo na yo peut-être nzambe alinga abatela eloko moko mpo na yo nzambe abatela nga mpo na nini oyebi makambo nalekeli banzela nalandi pai nalekeli limbisa après tout nzambe mpe alimbisa yo nalimbisi ye kasi nalika namona ye te non wana eza pardon ya solo te est ce que olingaka ye kaka Jane
Bonne question. Jane. Pardon, Jane. Nayebi na salaki o mabe. Nayebi na salaki o pasi penza. Mais pardon. Limbisa ngai. S'il te plaît, Luka esika na motema olimbisa ngai. Nazana posa na yo Jane nakokoka na ngai te. Sir Jane, ndeko. Tala motema sala. Tala kaka, limbisa ye. Limbisa ngai. Voilà. Eloko apasi yango nde esengelela kisa kolimbisaka. I forgive you. Na limbisi yo. I still love you. Pena lingaka yo kaka. Et voilà batango échangé. C'est le temps bato baye bakolimbisa po ba lekisa passé. Frère Philippe. Esengelo pesa bomo ena na Yesu Masia. Ezaka le seul moyen. Zambe a changer histoire vie na yo. Vous êtes prêts? Ah. Et voilà. Nanzela mwana mwasi oyo. Frère moko eko bongo malelo. Tala denge nzamba sangisi bango. Nzoka ezaki ka po moto moko pa bongo manasuka. Babandi ko sambela pour la repentance. Voilà décision kitoko motazwa ki na bomo na ye. Alors bébé ça bien, bébé ça malamu. Ah, bébé c'est comme ça zo swanga na kati. Libala bandeko, mapambo liebele. Jane na Zemi, quelle histoire. Ndini omoni sam. Omoni na nuteto ndengeni. Bon na mona epete hein. Kala. Esali tango molai. Luka iko chéri. Na comprendre que marambe salamaka ezaki le passé. Bon nyonso totika c'est le passé. Luka ye. Il faut mon pasteur Emmanuel. Bazo solola. Nani wana? Oui, oui. Porte zako fongama. Nani asokota? Nani wana? Pasteur Emmanuel. Mais, pasteur. Oh, bonjour, hein? Beaucoup de fanda wana, hein? Soyez à l'aise. Est-ce que oyebi pe directeur nanga wasaki na compagnie? Oh, nzamba sangisa batu na ba moyen na ye. Bon, en réalité na luka kio partout. Ti na tamboli na zuyote. Mutu moko nda lobelinga ke pasteur onda ko luka a laksengisi kozali. OK, sikoyo. Eloko ni na kosala pona yo na visite oyo. Jane. Bon, nakobanda na kosengo pardon mingi. Pona longola kyo na mosala. Ezali kaka show moko na tikala kinango. Mais sikoyo. Compagnie ezana besoin na yo. Bandeko, Nzambe wana. Ah. Tala lettre na yo oyo. Toyambi tolingi tozongisa yo la compagnie. Bandeko Nzambango osakana na epamba. Mais makamie salimi. Nous avons la condition nanga boina Zemi vraiment na roya musa ndenge nini. Zemi na yo eza problème te. Yo okozonga mokolonie solingi. Hein? Wow. Bon ça va. Il faut dépendre na mobile nanga sikoyo. Chéri lobinini. Mais non c'est bien, mabezate. Non eza musalati. Nandimi yango. Ok. Voilà. Omoni accomplissement liloba Nzambe nde yangoyo. Ndenge comme mina Joël 2:25. Nako restaurer bambula nyonso oyo ba soterel. Suspense. Simba. Keba molimo mabe, keba ba démon. Keba ba sirène. Keba alliance mama salaka na banganga. Non, ndeko nangai. Tokomi na tango mosusu. Tokomi na restauration complète. Mwana mwasi aza restauré na nyonso oya perdaki. Na tango to sepela. Mwana na libumu peut-être tango na ya lobinga pekoki bandeko. Moto azaki na mawalelo sepela. Moto alelaki lelo asote. Aganga yemba. Nzoka nde mapamboli ezoya en désordre. Mais si malanda. Ah, l'hôpital. Docteur, mais le bel biso docteur.
ndenge nini mwasi na ngai. Mes félicitations monsieur Philippe, mwasi na yo aboti mwana mobali. Mbano docteur tikolo baboye esengo docteur aye rasango malamu. Et voilà, vie ya mwana mwasi etikali esengo. Tala nzela nzambe, tala kondima na ye efuti elelo. Mobali asepela, mose na nzambe asepela. Voilà, eloko nyonso ezongi na sika na yango. Et c'est la fin de l'histoire. Ezala malamu pona yo. Etalisa yo eloko nini osala, eloko nini oboya. Keba influence ya baninga ememaka ba danger ebele na bomo ya bato. Voilà, merci et à la prochaine.